La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. La famille, bonjour à tous, salut à tous les abonnés de Xile Botelwa TV. Mbote na bandeko nyonso oyo bo landaka émission tope analyse na biso. La famille de l'autre kolobela likambu ya rando. Bandeko nanga likambu ya rando eza très danger, donc eza vraiment ya koinda. Nana vidéo mo notike la bino bolanda na oloba nanga mingi te, notike la bino vraiment bolanda vidéo moko oyo na route la bino. Bandeko nanga eza somme. Toyebi biso nyonso affaire Ursule Pechanga na réseaux sociaux ndenge betisi batu libaku, ndenge batu balobi, ndenge batu babeti libaku na retour ya Ursule Pechanga sur scène. Ursule Pechanga asalaki batan ebele oyo abandaki ko jouer te bandeko ebele boyebi ke Ursule Pechanga asi retiraki penza na YouTube. Mais aza na chaîne na ye déjà ya YouTube OP et Oumela, chaîne na ye vraiment ya kala o bandeko ebele bayebi. Mais Ursule Pechanga azwaki na ye décision, alalaki penza azwi décision a tourné te pendant quelques temps, avant na ye ndako pendant quelques années oye avandaki abandaki ko tourner te. Alors nanga ina bino tolali tolamuki Pechanga azwi na ye décision azonga na ye sur YouTube, azwi décision azongela ba tournage na ye azongela ko jouer, azongela vraiment koleka na TV. Et ko créer rando, et ko créer désordre, et ko créer moi makelele, car ande boyebi réseaux sociaux na biso ndenge ezalaka toujours. Alors et créer vraiment makelele, ba discussion et salemi, batu ba yimi, batu ba lobby concernant retour ya Ursule Pechanga na réseaux sociaux. Alors problème nini oza ko s'est passé entre Nene ya na Ursule Pechanga. En tout cas, na ozala mieux placé à expliquer binote, na otike la binoto landa explication et pas ya ndeko Nene ya yemoko a expliquer RTNC na biso. RTNC na biso yemoko a expliquer problème nini oyo bazanango ye na Ursule Pechanga. Poto ebi ke Ursule Pechanga aza aimé na bato balingaka, aza na ba abonné na ye, aza na ba Pecha Love na ye ou balingaka ye ndeti nga na linga Ursule Pechanga natala pe ba filme na ye na bandaka kotala et puis asepelisa nga depuis kala. Alors eza na bato mususu baza ba abakuk balinga Ursule Pechanga, eza pe na bato mususu baza ba famille bota balingaka Ursule Pechanga. Alors problème ya Ursule Pechanga na Nene ya eza pena problème moko to ebite soki eza problème o ba welaki ba swanaki ba audio bimaki to eza problème ni to ebite mais na otikela bino to landa ndeko Nene ya yemoko peut-être azana explication claire o akopesa biso nini ezoleka entre ye na Ursule Pechanga. Alors la famille sans plus tarder car ande boyebi na chaîne na biso tolobaka 15 dédicaces, 15 commentaires et pourquoi pas 20 commentaires, 20 dédicaces. D'abord, ma pesibino mbote bandeko bolandara biso, bonjour, bonsoir. Boyebi déjà, wana edepandara ming na ero kolanda biso. Dona ero kolanda Ursule Botelwa TV, ndoko yeba okozwa bonjour, tope okozwa bonsoir. En tout cas, na lingi bino mingi la famille, si c'est la première fois que vous visitez Ursule Botelwa TV, tolobaka ke loko moko soki eza mbala no ya liboso omoni biso, soki eza mbala no ya liboso o visiter chaîne na biso, en tout cas au s'abonner. Ah, tolobaka toujours, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp, partagez sur Messenger. En tout cas, partagez mission partout. Bandeko ebele ba yeba eloko nini oyo ezoleka. Sans plus tarder, en tout cas to boaka ba commentaire, to dédicacer ba oya biso ba o to lingara mingi, ba o bazalaka wana toujours pona ko soutenir biso, ata soki makambo zo kende bien te o mona bango kaka toujours wana
pour nous soutenir. Alors, Toboa qui la bino ba flair kakandenge et Izalaka. Mes salutations à ma maman chérie, maman princesse Allegri, à maman Yvonne, mémé de mes enfants, en tout cas, Nzambalola Batelayo, maman Antoinette Mbiyavanga de mon cœur, na uti komona ba jeminayo, Nzamba Batelayo, Ndeko Bena, maman Bena, Nzamba Batelayo, Madeleine Aketa depuis Maroc, ma grande sœur chérie, ma maman d'amour, Nzambalola A Batelayo, ma maman. Berlin au sud depuis Brazzaville, je t'aime beaucoup, merci pour nos commentaires. Sophia Louzitou de mon cœur, merci beaucoup pour nos commentaires, je t'aime beaucoup maman Sophia. Chimène Manuela, merci pour nos commentaires. Maman Mireille Lukula, merci beaucoup pour nos commentaires. Merci, 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 merci. Ndeko Orline Keren, famille Libota Ouria, merci. Maman Jeanne Bakebila, merci beaucoup pour nos commentaires. Nayo maman Jeanne. De Congo, merci beaucoup pour nos commentaires. Nayo. Emmanuel Malonda, merci beaucoup papa Emmanuel pour nos commentaires. Maman Viviane Yayala, merci beaucoup pour nos commentaires. Eden Brau, merci beaucoup pour nos commentaires. Merci, merci beaucoup. Kevin Wala Musungi, merci beaucoup. Mireille Lukula, merci beaucoup. Rachel Mukutu, merci beaucoup. Elozi Lemba, maman Elozi Lemba, merci beaucoup. Maria Wete Lusavula, merci beaucoup. Hélène Masaka, merci maman Hélène. Maman Mima Thérèse, merci beaucoup. Maman Gina Mabiala, merci beaucoup. Waouh, vous êtes belle. Ndeko Irsil Diambo, Ndoi de mon cœur, merci beaucoup. Vous avez vraiment ébélé. Alors, Nassio déjà Toleki 15 Karamenge Izalaka. Alors, toko ta na mozindo ya maman na likambo, toko ta penza na maman na likambo, to ya tolobela, et loko nini o eza ko se passer entre Nene ya na Ursule Pechanga. En tout cas, ba Pecha Love, ba obolinga Ursule Pechanga, tout le monde déjà a-t-il déjà séquence moko na chaîne na ye. En tout cas, ça dit déjà publicité et film ou ezoya, ba obolinga kaye to kende ko support ye. Sans oublier film na biso o ezo le kana Bellevue TV. En tout cas, kuna makambweza. Kuna makambweza na zo bisabino film o ezo le kana na Bellevue TV. Ah non, kuna makambweza. To ebite ekosuke la cardozo ndenge nini na Marie-Hélène to ebite nini oyo ekosuke la cardozo. Est-ce que tonton Pat akobimisa vérité, ako dévoiler vérité et pas ya papa Elombe to akobomba na ekaka vérité. Alors lelo déjà 8e ezokota la famille zala déjà prêt, zala prête, zala prêt à kozela oyeba ndenge nini masolo ekoleka lelo. Keni nande kona biso nani nande kona biso Linda bakosuka ndenge nini. Est-ce que Bellevue na mama na Emilo bakozala kaka na pauvreté to ekokoma vice versa. Alors lelo vandela déjà télé ngonga yango kalate zo banda vandela télé Olanda eloko nini oyo koleka na journée ya lelo eloko nini oyo mama na biso Bellevue akotie la biso. Alors la famille sans plus tarder na otiki la bino tolanda émission ya ndeko nene ya toyeba eloko nini o baza nango problème nini o bazo welela na mama Ursule Pechanga. Nzamba lola pambola bino. Alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Si c'est la première fois que vous visitez Ursule Botelwa TV, quand vous abonnez, activez surtout la cloche des notifications. Alors tolanda Ursule manifestement dans la place c'était toi na Bellevue na sila to dinga so ba ko so na biso ya Bellevue na sila yo to bona biso yo za lendo moko lo kwa mtobunga osana maboketi ya biente wana ba fan to ba Pecha Love bazala wapi ici ebi na monde amizwa kama ko fiana ba Pecha Love bazala raté ya ici to aka moi biso to aka na guerre Bellevue na sila to lingango on a 20 ans de ba filtre donc to koki dans la guerre to koki dit on a peu bossa na guerre to na zala la douce en humanité pour basa la kati ba Pecha Love to aka na famille bota na ba cook jibe na wera do koki to koki donc on a manda chante à cause de la makambo ya guerre yo le roi manda chante
ozaka na nzembo mo Selina yo kozalaka o na sala ici contre péchant ozaka na bisola ka kwa manda chante tilelo abetaka ta Selina so bintika na concert Selina la taka Selina ici ozate nzambe tozakoka tokoki déjà tokoki yaya ero peshalom na peshalom ozalo kuta ko amanda chante attends avec une émission Selina c'est yo comment je fais ici quand on chante ozalo lendo moko tala yo mtukenda ko kata ba grâce ko sibiso o melati ozalo kuta moko omisa yo dois ça ngoti yo na salité c'est la côte à comment moi ndambu si elle voit rien to ko ki da to so na kana batasi to ko ki aussi to biso to so na so na yo peut-être to bona biso famille buga ngabe na pesa na baba ku oh ici beshanga mudatina baba ku ke to so na so na yiti to bete blues nous nous a moi agité beaucoup cause na charisme to bete blues ata to bete blues to bona biso yesu atonganga basina yibakati wasina yiba ne bandelon atonganga plus tout ça basina na yiba wa pa li boso patonga yiba na 2021 atonganga baba kuke tubete blues to la koka ndisinga ya ndisinga na bana ko esisto yeko misabana na bantu na kumuba si la zada ekoki si la laza siran des eaux kamicho azali omoni koto pe kuna bana davina déjà mama ya dato poki ke da bongo davina so ayeda bana facile tikali kamite koto pe kuna micho siande linda to koki si to bona micho to buyo ba ki yo ni YouTube te yo Netflix on so que ce soir yo ba ki yo next ba ki yo Netflix yo que ne da yo Netflix moi so déjà vendre chebo na maboki on gomeza memaka kuna na Selemba wa Nigeria Adra yo si yo six sana tobo yesi tozo koka na likambo to koki na likambo to koki mori ngola yeso de azana lolendo moko na sa mabokete ngapi na tana esi contre péchant tu c'est ngapi na monta mabokete pour na monta mabokete ka kamite mo kalma mabokete za kwa Tozana babambino Luna Maria Zato kokirsi yo yana na jita toi da koto kuna ma koto na miso ma top koto baba ko kuna ma Teresa to dama ko kala donc non ici to bon miso to bon miso asali no ke azoli monda déjà azina lolendo moko fiwana ici non komate azar tokoki esi tokoki oh espace exact I can't believe I was on Sony if they were like Netflix I was on YouTube aka 1 million afest yaka wala kwa evoluku ba mi ngomo we ba pasepela na mo sustain yo tiaka evolo ayemba ndandeni ya da bevina sida ba bevina na sida da to fini ba ngoni onso ba message na ma finga yo ozana mtalo lendo to dana bevina na sida da to sokola ba biso batali bota to sokola sila bato baba ba ko ba sokola ya bevi ese to boye to so kozongela sumu sana e bandeli to sate to koki esanga na bete so mo ke
que ça nous gagne. Pas comparer on a Jérémy Kuna. C'est là où tu commences à loin. Tu commences à loin. Na sila, na belle vie. Si on finit avec mon normal caca. Yo ya kia. Ngapa pesha love, madame Agnès, je t'aime. Ngapa pesha love, on finit na boucle. On pesha pas à wapi, on a pété la raté. On va à rater, c'est ça le puta. Tu comme il y a musique na sila na belle vie. Voilà ta d'aba anti-bal. Baby qui va coller na ton, va coller na boutou bien na ton, li camboyer. Va coller bien. Maintenant on l'a ton va éviter. Tu peux créer nini. Hein? Il faut pas que ça l'offre, on va faire ça l'offre pour commenter ma vie, m'a bloqué. Pas embêté. On va poser ça le voir au bloc, on va te bien dans commentaire, on va dire dans commentaire bloqué. Azaté. Je vais azaté. Je vais attaquer la famille bonne à Bakou. Hein? Je vais azater ici. Je vais azater. Tu connais musique, tu finis déjà si la belle vie. Moi, c'est la belle vie. Tu connais bon la musique. Donc, là, tu mets dans un autre, tu connais ça. Ici. Comment tu peux rater, c'est eu que ver arranjar, mas tu é, a tua escutar, se tu ia dar só ser boa e fiar no barco, não deixar assim. E te fala que não me tem. Nasci saca aí assim bom. E fez a mulher só deixar ser boa. Tu não vai passar assim. Nasci assim. Agora por cima dele, então assim. Telefone a trépied. Merci, c'est bon. Faut que changer tes. Gapa na za courant. Mais ça kana charge tes. Charge tes pour. Ici on m'a payé au candy chargeur. Na bien mourir. Il y a des fois je suis au Colombo. Bah tu ne sais pas adversaire na botanité. Na botanité dans genre yo comme ma casse yo mon comité. Si ce que tu as bébé à Poutine de l'écriture. Si la pas dans la bloc au monde. Vaut mieux si là que toi. Na likambo vaut mieux si là que toi. Mambouye, boni bino et ma voisine na biso préférée. Merci. Nanika Mwango, la diva congolaise. Obini, comment on a famille Bota. Bon, moi, l'homme de ici, l'homme en haute. Vous ma voisine qui est ici. Nanda ma bête. Vous ma voisine na biso. Pas bien, un diable que tu connais, quel ange que tu connais pas. Pourquoi c'est que ici, il y a un sali théâtre, il y a un comité avec des choses à dire. Pourtant, ici, contre le péché en haut, on attend dans la montagne. Il y avait des choses à dire. Pourquoi ici, péché en haut, on a bandé ma cambon. Bon, niveau comportement, ma dans chance, on a dit, Célina. Si le reste a quand même dit, Célina, on a pas la gueule, Célina. Yaya. C'est du coup, on va me expliquer. Voilà, au moment où on a des démons à Yoyebi, que Ange Moto Yebi n'a pas eu aussi, d'attendre message, s'il a déjà d'attendre message, d'après toi Yebi, les soins de Nabiso, déjà, donc, depuis que tu sois dans la boisson du Camboyé, tu comptes, oh, continue, tu sais, tu cookies. On y boit, on a quoi, on a chance de Célina.
Wada so batuni siko yo adversaire non na ngai donc à ce qui j'accorde dans mon thème nazate yo dois salir sur l'ivoirienne ça non c'est l'ivoirienne non ça y a monté au lobandeni biso toute ma famille de botande liwa vaut mieux si là que toi ba pesa ba ta 17 bazate pas ka ce qui 13 ba pesa alors moi je tiens 17 mais 13 ans pesa ka famille ba Irsil Irsil nekine mo Marlène Mikobi nekine mo yana mobile ji camarade ne jita camarade de ba ka so 13 parce que le bac à 13 il y a comme ça pas à 13 Irsil en tout cas Irsil na Laetitia va à 13 Irsil non comité awa non toi non la page na TikTok de famille Libota au CPAK ok matika ngaka na Sonia bing bona privé micho na boyo lobala Sonia bing bona privé micho na boyo lobala Sonia ici là to coaching anda ma bête to coaching abasa concurrente vous pour ça peut la yété yo ça naï tu créer à la base ou à sagesse na TikTok tu créer à la base au gagner TikTok au gagner ma page tu tia suma kama motema te yo za mtu vanda na kama ni kundu biso tia suma kama suma motema te baba ko kusuna yo ete si la ba singa lo poso mukono kenaka na lo mususu to seki yo kota motema bena ndenga solo ya kosala ba film niveau ya Hollywood abi bongo bakini ba mimaka na Selemba ou ya Nigeria akoma lo lendo moko do na Selemba Nigeria ko esika ba mimaka esi to tu dala makambo to koma musika tu dala makambo ya to pusani donc ozwa so mutu to manda su o fofile oyemba mona lolendo takudina na asana sala omoni azali okuta motango tondo mona aza na 12 commentaires ozala ke na so moto akomante mabe po komisanga taka te tolongwa dans l'étape ala ekoma mbeli biso da toza ke ozwi ke mama kuku kolekisa te bakuku mpe so azwi famille libota kolekisa te ezaka ezokita ezomaki yoki oza bafani na obloke bakolo biso sila na belvi babaya biso bapekisa baloba balemba batika biso na terrain tatami poso bokomana mpona so boko etali biso te
lokuta moko mwana mwasi aza nango Belvina Sila babaya biso bapesa conseil lokwa balobaka te akaba bafana Belvita aza bafana taza 17 fana na bien akaba bafana Belvita Belvita asola bien na dina na bafana Belvita bakenda pa dina aza mutu akaboya bafana ye te po aza bafana te po akomi nanu te okomi te baninga bakomi baninga basouffrir banyokwamia nde omoni bango obosi na Belvi banyokwami banyokwami nyonso basala tomona yango kaka mabe so Belvi aseki bata bakuku balukeli yango likambo sila aseki biso mpe toyi ana 13 fan moko mtiango 15 ndenge ba 13 yango eza 7 personnes membre à famille Vita Fallon na kota kende ko leta émission par Alto Siana message Alors, tu as travaillé? On va aller dormir. Tu n'as pas froid? Non. Est-ce qu'on va ici? Non. Please, maman, je sais pas si. Salaka. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.